www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur www.potonapoto.com. À lobby, www.potonapoto.com. Site à Makassi, donnant compte de la presse que je suis. Merci beaucoup à vous tous qui sont branchés partout dans le monde entier. Naba continent so au Hollande na poto na ngonga o nyabi ke boza belé boza na Belgique boza dans na continent tout dans le monde nyabi ke na boza na poto toujours dans les soucis de vous servir parce que vous informer c'est notre devoir, être informé c'est votre droit. Nous sommes là toza babi toza na kati ya Yolocide donc ndé bo mona boy toza na kati ya Yolocide babi Yolocide les quartier oyo soit commune oyo et colissa ba jeune talent belé artiste musicien artiste comédien grand joueur et les lots invité na biso ya pourquoi lelo et ça Junior Wendo qui est le petit-fils de Coco Wendo Kolosoi qui est l'actuel musicien de Félix Oazé Kwamoko Bongo, raison pour laquelle nous sommes venus ici na Yolocide babi na Yolocide na Mundelengulu donc bato nyonso ba na poto bato nyonso ba partout dans le monde et ba yoki kaka Yolocide www.potonapoto www.potonapoto. Tofandi balobi Yolocide na Mundelengulu place Junior Wendo akola tofandi na fa na staff na ye ba bureau na ye ba te belé Junior bonsoir. Bonsoir de nom de Gonaï. Bonsoir na ba opi ba tala biso bonjour. Ça n'est pas qu'à air ba kota na ba computer na bango ko danger. Na ba computer na bango ordinateur. OK, c'est bon. Junior, tu sais précisément tu sais. Ah na mabele na ngai siège na biso on s'est dit tona yolo avenue na ngai on habite so bozwa ki on déjà. Ouais, yango na ko mona ngo déjà. Ah penza mabele donc voilà. Avenue ni. Denis hein. Avenue Denis numéro combien? Te numéro na ngande na kopesa te mais avenue Denis. Junior va na Yolocide avenue Denis bo peut ce numéro point. Ah bah t'as problème tonné. Vie privée pesa la mais avenue Denis kaka. Avenue Denis. OK, c'est bon. Junior Wendo akola donc bureau ne vraiment dans l'avenue Denis. Quand écoute na hier to kuta na mon vraiment degré ya qui y a des grâce à la play na ba ya na ba vieux na ba petit, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors tous les artistes so boza l'arabe et bien. Et a dit qu'on a quartier non ba mon en roté. Ba mon en roté on continue à véhicule na et puis tu es parti. Non, c'est pas comme ça. Junior Wendo, ça fait déjà combien de temps que non aux Anakin? Normalement ça fait son encore va bien. Bah presque une semaine en dame, on est au Kende, dans la Kin déjà. Parce que arrivé dans la Kin, et ça dit quoi? Quand on a boulot, me t'exige bien oui mon personnel. Yo et bien na rana ngam salaga o sona ya eza ka pona musala eza pona lo musute. So lo musuna vana ngona mboka na to vanda kuna. O nde musala mtetinda geto yao. So musala te ne osani na. Musala mtetindi. Est-ce que musala ngani album, ka ba concert ba festivité ou bien ezani? Question nde yango. To sa album ya sika titre na mo bo amabe. Monstre d'amour a pesi les sous Junior Wendo nzembo mususu na kati titre nzembo na ngeza liboke donc elo na yena biso eza ba mama ba na cuisine ba benga oniko ba dongola matembele donc na yena dongola
nzembo na nga liboke après na kota na cuisine na sokolango na pesa na public na biso na kati album boa mabe na kati album boza mabe Junior aza na nzembo liboke mais Junior bon mon até que non bon na éviter. C'est aussi une question parce que il pose la carte qui sera pays. Les jours peut-être les présents monstres peut au méga peu tourner. Au moins dès que non l'album au autour les kawana. Faut qu'il besoin temps ya ko ça en promotion au Kenya non mais l'album bo 500 ballons au point. Et si ma tête on est ba kanga respiration te. Yo tango tuna ba question na po ezoye la oti. Que biso pe tango musa na biso yango. Tango ezoye la biso siko to bukango to luka aneni so to kufi. Ba crise comme beta abattoir. Yo kufa ba na une inspiration vocale moko boy na kufi nanga même c'est non kene na kolela siko ambulance selon yo non c'est pas selon yo parce que yo le barak que nous a bien selon ba mélomane selon ba yebi Junior balinga Junior ba savoura qui na ambulance ba lobby ambulance c'est ça positif bien négatif ça la ma franc dona ozande ko ngai ya oza mopanzi sango monene na mboka na biso donc c'est à dire ambulance est un message mo bien capté obinga na kenara na États-Unis na ocho kena États-Unis bientôt na mboka ba Sylvie Mukadi na mboka ba JB Kumaluta playback apamba na salaka tant na zokota bazone nseke na ye mais ozo sepela na kena tri ba sheda tambo comprendre donc sentir ambulance eza capté na mboka nyonso na kena Italie na mboka ba ndeko na ngai Jona donc c'est à dire message eza bien capté ambulance to sala ki musala moko vraiment ndenge longo banaki avant na kene nazonga poto na kendaki na tobeti concert na Victoire nga na oyemba te na tie public micro boy mais public musupe ko saka nango bato nze mwana ngo kitoko te mais ba ko sa ba flatter ka ba songisa mo kitoko te mto yemba nga zapete oh eloko kitoko te ya ndo beti ba biloko no ya kitoko te yango tiango na image o etikali éternel la vie so ya kitoko te ongo bando ngola tati parce que Babi, celle qu'on appelle Midala Taylor et Lengi Maman Arizana, manager personnel peu privé à Dona qu'on est hors solo la bien et on peut Junior ou Nabi puis toi propre. Merci beaucoup à toi Midala Taylor, on est ensemble, il n'y a pas de souci, il faut continuer toujours comme ça. Junior Wendo. Siko Musala oyo célèbre son ambulance, o célèbre Meloman ambulance. Na oyo sa na liboki. Ni pona yo mutu sala banzembo. Nini ekoleka? Moi na ngami baleli boke akoya beta ya na ambulance deux fois te pour moni mbama ele oyo na sala ki na ambulance yango te o na kosala susu na liboke donc mutu to apprenera du jour au jour donc il a que na liboke na kokoba lisusu makasi en plus liboke le ko na yemba mingi nga moko mingo yemba yo moko comme ça to meka mpe ko zo moi ba extrême mukie to zo na mukie na moi sima to zo moi ambulance moi mukie après to ya zo pe liboke sur moi mukie est-ce que c'est possible? So yo ya mettre ya plateau na haute. Merci pour la permission. Alors to ça la boy j'ai mon boy au banara côté les monstres tourna Junior comment il s'appelle? On l'appelle le berger de la sape et allo mamboni le monde est en couleur. Ozo baksan wana obi ke soya ki mission mususu oh le monde est en couleur siko te eza moni on ba faute de autographe même temps tozo yemba e kontaka c'est que yo ka ki vraiment quelque part oui ba mission donc na kota polémique on a été bref yo ko senga ma mo senga ki ba pesa yon on l'appelle le berger de la sape il y a le mamboni le monde est en couleur Fanny Amarola Bobonkier Batouabi Suite. Merci beaucoup. Je suis moi partie, moi grande partie et ambulance parce que ambulance vraiment partout on a ba répétition, on a ba concert, on a félicitations parce que ça vraiment quelque chose na titre appelé ça, nanti mnenga ima vraiment félicitations à Junior Wendo et to kasko liboke, pas liboke musoko za bofungoli boza opola na kati ya. Kasi nyoso ka liboke. C'est ça opola. Kasi eloko opola ezala batu pe balia yango. Mais obela libumu. Mais non, et ko ede obimisa o ezaki ya kobela wana. Oh bandi ko zoda ba raison enfant boy. Omoni eloko nyonso ezaka na mokili. Eza nécessaire. O fulu eza nécessaire. Poni ni soto sali makambo na biso. Toboka ngo na fulu. A nécessaire na poste na ye. O bouchon aza nécessaire pour kangeli biso bouteille. O nini suna koloba. Nini biloko nyonso na mokili ezalaka nécessaire. Liboke na zolo baboy. Nkele ebendaka soyi. Pasi ebotaka mai ya miso. Inazokenda nkele ebendaka soyi pasi ebotaka mai ya misu
nzela oyo bato balekaka batika yango te matiti ebota ozo comprendre nayembeli vie na ngai Rami ya misi napesi ye mbote esika azali mon vieux Rami ya misi mon vieux napesi yo mbote esika ozali kolo liboke yo wana nazoloba boye nkele ebendaka soyi pasi ebotaka mai ya miso nzela oyo elekaka bato batikaka te matiti ekola ye libala esengi boyokani Rami. Est-ce que yozo banga te que non cette fois-ci au sala quoi bato musu basali ba président ba pesi bango opportunité ya kocha nzembu mais réussir te o banga ngote ya biso toza culture pays vie biso tolobaka banzembu na biso ezala comme ndotanga dictionnaire pour comprendre ma comme malobi wana nanu azono moi temps mais soko otanga ba review ototeka na balabala wana balobaki oh chéri kotisa a comprendre ma bi chéri kotisa mais na dictionnaire ba bimiso le momo boy pour comprendre ngo ozono moi temps nanu siko biso culture tozala bongo tango yoka banzembu na biso soza no zoba nzamba limbisa bato balimbisa biso nazo finga bato te soko ozano muto za maele te o mona ka nzembu moko boy eleki nango mais soza mutu olingaka opusa maele no musika oloba awaze kwa makamia zolo baboyeko ta makamwa boye parce que parla junior ngolo bani na ingina lobake biso tozala kola ozotanga testament ya mutu mbongo obika taba komi na 15e page il faut si c'est 15e page wana mais so ozotanga no testament papa biso ane na mbongo te atiki testament obika père atiki nini non est-ce que junior peut est-ce que qu'est-ce que j'allais dire ambulance nzembo wana est-ce que c'est sûr que no yango pesa parmi banzembo texte album na kati album I love you no machi ba mona ngate na kati album I love you soko tangi 3 nzembo à part ya leader na ngai nazolo babato ba otala ngai papi le roi carte limitée formule ya suka bilanga ya héros na Maroc ayebi pourtant na kena na Maroc kuna yindaki mabe Prince Tumbonyo le sol na sor batande nzambe ya Grenoble nazolo baboy o mona kati album I love you nzembo ambulance soko tangi à part banzembo leader soko tangi 3 nzembo ya biso ba musicien otangaki ambulance te donc oza mutu moko to ebite soko otanga nini ngo susu non babi mais ba guna ba choix wana ba discuter la ngote ngana kotanga o wana mais yo na tangi te ko ta 5e o moni yo za journaliste wa mopandisango polémique te à part ambulance tanga titre nzembo moko ya ba musicien non wana za 4 orchestre na binyo ndo kotangela biso tu es oh on a dit que non masa ngabe nani Karsini Luzubu titre nzembo lobati o mais comment masa nga Karsini Luzubu Guilain Samba ba Fleury Flair wana ba mission to tchaki banzembo tozali Junior Wendo toza Karsini toza Fleury Flair toza na Mikobila Mbonda je crois to kokina bongo na bité so na bosani mamsusu mais so na bitangela nga banzembu obi ke yo tanga et ça la succès ça la peut clip te ton nez nga nazo ba eloko yo zo ba wana te tozonga na question yo ezalaki c'est bon est-ce que ça sira ambulance et sali et qui album yango na biso réponse ça oui pourquoi parmi banzembo za na kati album I love you à part banzembo leader na ngai banzembo na biso ba musicien soko tangi ambulance te oyebino kotanga te mais babi Junior aussi sous des nzembo na album c'est parce que Junior a ma facilité poto a ma facilité à Europe yango moi ça c'est mon opportunité bisa onde ko ngai poto ezamboka ona vanda et pas poto et pas présent na ngai eza elo côté non par rapport à ce qu'on peut dire massa na yo ça yo te mutom obi ngana yaka na orchestre na kuta ba chanter muso bana ba de ba chanson nganzembo liboso esombela ngali nzanza o na otambo wana ngwala la sa cameraman azali nzanza nzembo liboso ambulance esombela ngali nzanza o na yebi nde na solo laka ngomoni misie so solo laka pona ba t-shirt ko solo laka pona ba basket o tika laka misie o solo ma t-shirt pona ba basket ngata na zampiaka na poche so mbongo no proposer ngana ya nzembo ezana ngo yango te na ndimi na kufa mpiaka na yeba bandeko na ba sazi samba musicien faut même sa valeur na yo moko nzembo liboso monstre mo atikela ngai opportunité na tana I love you et sombali nzanza oyo nzembo mi balé nazo somba sko na sombi déjà amer H3 ya dana kin eza déjà vendu ba planga plaque
Avant toute ma question, je profite de l'occasion pour saluer celui qu'on appelle Sazi Samba, Balobi, l'échangeur unique. Il y a Bayolo Nyonso, comme on est bureau Sazi Samba, merci beaucoup Nakei, et ça nous vraiment bien. Babi na Solarane boy. Mais Babi paraîtrait que nos bino ba mission oisé quoi, surtout que ndemi tuka siko bossa la tapage makasa mami tuka point. Ngai robete na masola mi tuka te. Siko bossa la tapage, bossa ba tapage grave. Dona ngai robete na masola mi tuka te, o mani ngai mboka na vandaka. Attaque du ministre a un transport en commun qui ministre a une très matinée à commencer à okenda ngai mutuka ezaka tozo sala ngopo musique esenga bongo musicien ba ko moneta teleminaire azo bis boso za na ngoti kasi oyebi osola te osola pona ba t-shirt na ba casquette. Donc tous les musiciens m'ont véhiculé te basola pona ba t-shirt na ba basket. Yom to lobi ngo zoba makambo ngana na posé question on a vu comme nous lobi bongo. C'est de considérer tout musicien qui n'est pas véhiculé c'est qui est à ça musicien ba t-shirt na ba perpète. Dona elingi lo baboy o mani ngata on a eu chance na beta na waze quoi. Kasi inaza o naza oyebi waze ko boni batu baza bezo ba mona waze ko. Mais ngasko na za na waze ko tout le temps abenga ngana moment o il y a le moment presque tout. Donc il faut la mi comme ça minene o yazo refléter biso. Songa na yeba makamuna zate na kufa kapena yeba makamuna zate. Musicien yeba ozanani. Yeba kilo na yo. Mi pesa kilo na yo. Parce que junior moi conseil muké na ba confrère na yo na ba collègue na yo ba différents orchestres o ba yeba ba kilo na bango depuis ça moi conseil muké kasi. So déjà beta na mutu lokola papa chéri binandama. So yebi kilo no to bi ke ti o kufa yeba kilo na hote. Vous comprenez? Pour na cité ka kombo wana nanu. Na témoin des trois c'est bon. Te na suka bon, obeta na mutu lokola papa Lutumba. So yebi kilo no to bi ko yebi te mangamote. Papa vena bana OK ta yo mo OK mais papa na OK. Zelo nazo ke ozoti otininga ba komba ba leader. Na bandeli obeta na mutu lokola papa chéri binadama. So yebi kilo na hote, oyeba apeka kilo na hote. Obeta na mutu lokola papa Lutumba. C'est là eza ba question. Yo si mutu abeta ata muso drum. Tokoza be age moko. Te obi ba artiste, obi ba musicien. C'est bon musicien. Papa Lutumba. Papa Lutumba. Papa chéri binandama. L'idée ni na otanga susu. OK, vous avez tout dans la quartier latin, dans la maison mère, c'est pas mal. Net c'est pas na biso ouais. Voilà. Kasi ezaka pluriel ekoki na opeka bongo na ça en campagne à Mutute. Merci beaucoup. Junior a bien ça en campagne à Mutute. Alors laissez-moi toutes ces personnes au bas soutenir Arabiso partout dans le monde entier. On va commencer par celui qu'on appelle Kersi Maele, Balobi Kersi Maele, Moutou Framezana Maele. Merci beaucoup à toi Kersi Maele dans l'encouragement. Freddy Pemba plutôt, excusez-moi, Freddy Pemba ici. Freddy Pemba ici, non c'est là, il on a beaucoup vraiment il y a fondement. Balobi la belle de belle, hein? Maman na bana na biso, babi maman bana, la belle de belle. Motema journaliste du Saint-Esprit, elle s'appelle Flossi. Beaucoup à toi Junior Wendo. Je vous rappelle que Junior Wendo c'est un musicien, c'est l'actuel musicien de Félix Oisé comme quoi bongo babi mbalo to c'est la liboke to fongo la libuka ngo za la nini qui est le petit-fils de papa Wendo Colosso. C'est la fin de cette émission mesdames et messieurs. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Mida, la Taylor Lengi, P Fanda Maman Ariziana, le Beza la Rande Boye, manager personnel et privé à celui qu'on appelle Dona Konde. Merci beaucoup à toi, boss Lamine Lovo, le boss Lamine, ça nous vraiment super bien pour l'opportunité. Et puis derrière cette caméra, Jérémy Makaya, accompagné de son frère Steve. Donc c'est vraiment super bien. Kersi Maele, Fosso Laraboué, Donalina Irlande, merci beaucoup. Cédric Chamouna, www.potonapoto.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Dona Konde le coordonnateur. Bye. www.potonapoto